na confinement. Et confinement, ceux qui osali observateur, oyebi kosala ba analyse, oko remarqué que pendant le confinement, ezana batu ba maintenant qui vie na bango spirituel, mais ezana batu bayaki ko perdre élan spirituel oyo bazalaka na yango avant confinement. Alors, quand tu reprends l'activité, tu remarques lokola batu oyo baza bauti na malade et bazali convalescent. Nakanisi que yope osali observation wana. Nazo exemple même bana biso bayembaka. Tant pour reprendre, il fallait que ça soit effort pour récupérer Mingongo. Et tu as remarqué plus que Eloko Bungisi Mingi, c'est la vie de prière. La vie de prière. Parce que nous sommes à Kamba, ceux qui les Kamu Songolo Eye. Si quand on vit dans le confinement, ce qu'on a tout dit, les leçons qui ont tiré dans le confinement, ils ont battu. Bako, beta, bambebo. Moussous a, en tout cas, confinement, ils ont patient. En tout cas, nous avons s'ennuyer. Nous avons suspendu. D'accord, communion fraternelle et katanaki. Mais il faut toyer bas. Que Nzambe a avertir biso tozalaka toujours prêt et loko nyonse koyela biso ekuta biso tozaya kobongama. Amen. C'est une série yaba événement oyo ekoya yango biso ba Kristo tika tobongama et tokobongama ndenge nini lokola to remarqué que tokomi faible na prière. Bien aimé, tika sikoyo to s'occuper na kotombola oyo ezali vie na biso de prière. Alléluia. Yango apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, aloba na baye koto bandemi oyo bazalaki ntango wana na présence na ye ayebisi bango la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Amen. Aujourd'hui, mon candidat, il y a 1 Pierre 4 et 7. Nalingi, passage au mémoriser yango, pour esungaka yo tango nyonso, o se rappelaka, oyo, mosali na Nzambe, aloba pe oyo ezali pe kotala biso. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Je préfère que Mouknyoso afongola pe atanga yango. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Tokotanga biso nyoso in the 3. Encore. Encore.
Voilà, sikoyo kanga Bible, tozolo bango na mémoire na biso. La fin de toutes choses. Une des trois. Encore. Voilà, texte na biso oyo. Elles en ont deux parties. Ou bien trois. D'abord, bapesi biso révélation. Loba révélation. Parce que biso tozalaki distrait. Tozoyeba makambo oyo ezoyate. Yango, l'apôtre Pierre azali ko avertir peuple ya Nzambe lokola ngai na yo toyeba ke suka ya makambo nyonso ekomi pene. Ça c'est la révélation. Pe asengi na biso lolenge tosengeli kozala na tangu wana ya suka ya makambo nyonso lokola makambo nyonso ezosuka. Il faut tozala na état songolo, tozala na lolenge songolo, e yango ye alobi tozala kaka bato ya ndenge wana te, me tika tozala bato ya bwanya, tozala bato ya ndenge nini, e tozala bato oyo bazali sobre. Kozala sobre elingi koloba nazopesa définition oyo eza simple pour comprendre facilement. Donc kozala sobre, donc kozala médiocrité, kozala moins te, kozala faible te. Et puis, je m'excuse, kozala, ko exagéré te, ko lekisa te, mais zala na katikati, quelqu'un qui est sobre, il n'est pas faible, il n'est pas trop fort, mais il est sobre, donc azali modéré. Kosala makambo ya exagération te, pe kozala faible te. Tala etat tosengeli kozala lokola makambo nyonso ezokende na suka. D'abord, sois sage et puis sois sobre, zala modéré. Et awa, troisième partie, azali ko lakisa biso l'activité principale oyo tosengeli kosala tomipesa na activité principale ezali nini tovaguer dans la prière. Alléluia. Et la prière yango nde ekopesa réussite na activité nyonso tokosala mpona avancement ya royaume ya Nzambe. Okoki kotelema te koteya bato babokola mitema soki osala kobalina na prière te. Amen. La prédication doit être préparée par la prière. Bino bayembi okoki koyemba avec onction te soki bo préparer koyemba na bino na prière te. Est-ce que vous êtes d'accord nanga? Bino bakote rapport bakoche okoki kosala mosala avec succès te soki ozali moto na modérité. Ezala économique, ezala l'intercession et l'intercesseur, il faut azala moto na mabondeli. Amen. Nyonso oyo kosala po réussir
pour être succès, il faut base et la prière. Or, lokola tokomi na suka ya makambo nyonso, bien-aimé, soki konéglige prière, Nzambe oyo abenga biso toyeba ke oyo nyonso alaka bapromese na ye elingi sikoyo kokokisama. Alléluia. Parce que tant balobi la fin na Nouveau Testament azo reconnaître fin ndenge biso tozokanisa te, mais ye la fin eza lokola accomplissement kokokisama. Donc nyonso oyo Nzambe alobelaka biso, nyonso oyo ateyaka biso, nyonso totangaka na Bible tokomi pene, tokomi na ntango ya kokokisama yango. Alleluya. Ezala makambo oyo alaka ke voilà Yesu akozonga kala mingi te ezokokisama. Ezala oyo aloba enlèvement kala mingi te ezokokisama. Ezala oyo aloba bakokanga Satana bapia mabe bamesha bakosuka kala te ezokokisama. Alleluya. Alors biso bato oyo tozali ya Nzambe, olie tolemba tika au contraire tolanda tomipesa na mabondeli oete ezala makambo oyo ezali negatif oyo mabentambe oya ekuta biso tozali prêt. Alléluia. Nana yebaki ke viriso yekoya toyebaki yango te. Nana yebaki ke tokokota confinement toyebaki yango te. Mais soki toza na mabondeli ndenge toyembaka eya na butu eya na moi na kobanga eloko te. Mpona nini? Amosungi nanga azali. Bien-aimé, sur cette terre, il y a un temps pour toutes choses. Tant ya kolokali pa ezali, mais tant mpe ya kosambela ifo eza. Amen. Koloba te banda kokenda koluka kaka lipa ezali malamu te. Toyebi qu'il faut kotanga, mais koloba te banda kokenda kotanga tango ya kosambela eza lisusu te eza ndenge wana te. Toyebi baoccupation ezali oza mama, il faut occuper tata, occuper bana, olamba na ndako. Tango ya kolamba ezali, tango ya kobongisa ndako ezali, mais tango ya kosambu mpe il faut eza. Amen. Il faut eza. Au moment où tozokende na suka, c'est avec regret tozoko remarquer que bato babandi kolemba na prière. Tala oyo tozobeta eza final, loba eza final. Yo oza tata, oza mama na famille, na bafamille na biso, tango mwana akomaka na 6e des humanités, tala ndenge abongamaka akoki bango leite Israeli leite bango babe na maki eza makia babe na makia eza makia bakoki maki mais Israeli leite akoki concentré. Pourquoi akoki la maki pour activer les sous makambo ya libanda te.
Quand vous avez dans la première année primaire, dans la primaire, parfois, vous avez négligent, aventurier, mais ceux qui ont commis la 6e, parce qu'il y a commis la finale de l'humanité, il faut la concentrer parce qu'il y a une papier et pour l'État aïe et amen. Et ce qu'on a dans la classe. Awa, Bible est sur le nabiso, souka ya makamunyoso, et totika la distraction. Il y a ça qu'on appelle la distraction. Totika la distraction. Toza na moyen. Olingi ba avertir du sonné. Mokili mobimba. Du nord aussi, de l'est à l'ouest. Tokoti na confinement. Mingi tokoti na bango babimite. Mais yo obimi. Zala na moyen. Zala nini? Zala na moyen kanisa. Comment tokoti emele? Mais bamoso batikali kolonga na bibi. À partir de maintenant, quand nous sommes au sala, ça la sobre. Il y a un temps pour toutes choses. Ça la sobre. Tango yo. Et ça, sous tango, il y a la distraction de. Mais comme tango, il y a la bonne. Tango, il faut que vous vaguez dans la prière. Les confinements, bien aimés, ayez compris que ça monte il y a pas bon délai. Pendant le confinement, pour le rôle de la Minga Wate, alors, même voiture n'a négligé qui n'a pas, et ça a même 3 semaines, tous ont chauffé. C'est quoi il fallait? Il fallait qu'on sombe la batterie à SIC. Pour la ligne et famille. Batterie sont pour sauver à côté et pour vous faire. Vous voyez, autour de la vie, n'est-ce pas? Et c'est le Bouddha. Pas chauffer, vous allez n'a pas de la méthode. Ceux qui ont chauffé à côté et pour vous faire. L'adversaire, parmi l'avantage à la confinement, il a senti que la batterie de Samuelino est comme le monte le ciel. Parce que tant que tu sembles la carte, bien aimé, en tant que vous soyez dans la mission, il y a peine, il y a une il y a une négativité, mais dans le monde spirituel, ma carte ça y est. Kolobate que pour nous nos mosala te, na nos libala te, na nos boka te, na nos keyamoto te, na nos ngongo te, que ma bonde ni na yo ezo sala te, ezo sala. Amen. Ezo sala. Et ça, je crois, mercredi passé, Babeningai, pasteur na biso ya Mahagi, donc frontière na Uganda. Ah, papa, ndenge micro de na tulindenge kuna abuka. Biso ala bamvula banda et banda donc moyen sate. Na banzela ibebe. Mais église, en tout cas, église tozongi mais moi faiblesse moké mais sinon ça va. Aïe papa n'a connaît pas administrateur du territoire. Ba
Bien aimé, en tant que maison la terre, il y a un amour spirituel, ma maison salima. Amen. Bien à cause sayote, mon temps sayote, ok, nous sommes au Somalie, au Somalie, au Somalie. Yo y a que Mouya na biso et Moutaka na nzela ya mabondeli. Alléluia. Ngana za soki na sambeli. Obanga elongwa. Doute elongwa. Et maintenant espoir. Soki na sambeli na yebi ke nzambe na nga ayoki. La prière est capable de transporter, donc de déplacer la montagne. Amen. Problème, nous allons faire solution est la prière. Nous devons vaguer dans la prière. Tout le monde est là. Et l'homme là, et Goya. Et par la mission. Il y a beaucoup de ça dans la vie. Philippe 4, la verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Car ma porte est sur ma mission. Doyez du sanzambe en posant au José. Amen. Nous allons dans un monde de voyage sanzambe dans la montagne, dans un poste à l'eau. Faites connaître à Dieu par des prières, vos besoins par des prières. Et mailler les arbres et les mailler nous sommes guéris. Et pour combat, on demande à Dieu la carte de Jésus. Amen. Sinon, vous en avez ici. Nous sommes veillés, nous avons commandé à vous. Voyez Matthieu 7, n'est-ce pas? Éloignez. Demandez-moi 5 ans bakopé sayon. Nous avons fait la négociation. Sauf que vous avez ma casse, 5 ans nous avons bakopé sur ma casse. Sauf que vous avez ma yété, 5 ans nous avons bakopé sur ma yété. Sauf que vous avez ma communauté, 5 ans nous avons bakopé sur mon. Sauf que vous avez malade, 5 ans nous avons bakopé sur guérison. Nous sommes ceux qui vont ensemble, sommes ceux qui vont la volonté d'aller à couper ça. Alléluia. Le corps de comme la soupe, il n'y a pas de l'activité principale, c'est la prière. Prier, pour soutenir ma communion. Mon salaire est à la soutenir par la prière. Les malades sont soutenus par la prière. Classe sont soutenue par la prière. Voyage sont soutenus par la prière. Ma projet est soutenu par la prière. Et vous réussissez. Amen. Et vous réussissez. Les gens qui ont la théorie de l'unité, mais pour les gens qui ont la pratique, Salam pour la moyenne. Salam pour la façon. Pour vous vaquer dans la prière. Les autres que vous savez, donnez pour charger ma batterie dans la maison. N'est pas ta batterie dans le téléphone. Sauf qui est en charge de ma communion soutient le téléphone et au monde. Attends au fini pour que vous formez le matin. Est-ce qu'on lit ma camarade de fond maman? On lit une vie dans le fond maman. On lit ma projet dans le fond maman. On lit ma dans le fond maman. Les lots, il faut que charger batterie. Tant que vous avez ma awa, au monde clair, la vie dans le. Au monde clair, dans ma camarade.
na teme ya lelo bayebisi biso topusana pembeni na Nzambe. Pona nini? Parce que soko pusani pembeni na ye oza liboso en assurance kobanga ekolongwa yo pe Nzambe ye moko akozwa yo en charge.
yango wana mpona kopusana pembeni na ye esengeli okangama na mabondeli ndenge totangi na 1 Pierre chapitre 4 verset 6 ete topusana pembeni na yo, approche-toi de l'Éternel parce que soki yo okangami na ye nzambe wana akosalela yo. Yango wana ndeko na ngai tala tozalaki na confinement tozwaki susu batemps ya kosambela te ndenge tozali kosambela lelo me nzambe abimisi yo tokotaki na bato ebele na confinement me bamosusu babimi te. Yango wana ndeko na ngai losambo oyo osalaka nzambe ayoki yango tokoba kosambela tokoba kopelisa moto ya molimo mosantu po ete toyebaka ntango nyonso kopusanaka pembeni na nzambe toyebaka ntango nyonso kosalaka oyo ezali volonté ya nzambe. Yango wana priere eza eloko ya motuya na nzambe wana po tozalaki na eloko te tozalaki na bakonti te tozalaki meme na bakisi te na ndako me tobelaki nzambe wana abimisi biso. Yango wana tokangama na ye tosala mosala na ye tosimbana na bomoko tolongwa na makambo nyonso ya mike mike tozalaki nango koswana kowelana kotongana me temps oyo ekomi temps ya losambo. Donc soki osambelaka te banda kosambela kangama na nzambe po oyo ekoya lobi toyebi te po toyeba ete mikolo ebandi kopusana malembe malembe. Yango wana ndeko nanga eloko kaka ekolongisa yo ezali losambo kokangama na nzambe. Amen. Conseil nazali kopesa et surtout na bandeko bayebi nzambe tosala mosala na nzambe. Nzambe akabola eloko na likambo na tango nango. Tango ya kosala eloko nyonso ezali me tango pe ya prière ezali po Bible lobi na biso ete prier sans cesse tosambelaka na kolemba te. Yango wana ndeko nanga kokangama kaka te na kolukaka bando bimaki banda tongo oluka kaka mapa oluka kaka lipa eloko kolia eloko kolia kobosana teke makasi ozali kolukela pema o nzamba peso euti epai na ye pe aza na posa ozongaka epai na ye mpona koyeba kozongisaka matondi ozongaka epai na ye po osala lokola réchauffement tomonaka mutuka soki bazali kochauffe yango te bateri esilaka. Yango wana soki ozali kosambela te vie de prière na yo ekosila oyo na mokili oyo soki vie de prière na yo esili obungi libela. Yango wana conseil nazopesa tokangama na nzambe tozalaka na temps ya prière po ete kala te Yesu alingi azonga. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Raphaël Voubou de l'église Christ et Compagnons. Je veux que vous soyez au courant du thème que nous venons d'exploiter aujourd'hui. D'abord, le thème est ici d'une recherche et un constat que nous venons de faire après le confinement. Et nous avons remarqué que pendant le confinement, beaucoup de chrétiens avaient perdu la vie des prières. Donc la chaleur de la prière avait baissé. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'idée de rappeler les chrétiens à se réveiller pour la prière. Et c'est pourquoi nous avons, il nous a donné les passages de 1 Pierre 4, 7 qui dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. » Donc, le thème d'aujourd'hui est la prière. Donc, c'est un commandement. Le Seigneur veut que tout chrétien vague maintenant à la prière parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain. Voilà, c'est pourquoi nous avons donné plus de temps à la pratique et on a prié, on a beaucoup prié et chacun est sorti avec l'espoir que le Seigneur l'a exaucé. Oui, alors les messages ezali pona kolamusa bandimi
parce que bandimi bakomaki faible ndenge kaka tomonaka batterie soki ozocharge yango te ekosila batterie ya telefone na yo soki ocharge yango te okozwa makambo eza na kati ya telefone te ekobunga batterie telefone ekopela lisusu te et tu ne serais pas satisfait yango comme ça ozwa na kati ya telefone na yo mayemanso oyo oza nango posa biso bakretien bapromese ezali ebele nzambe apesa biso lokola tokomi na fin ya toute chose na Nouveau Testament elingo lobelo donc l'accomplissement makambo nyonso nzambe alaka biso oyo nyonso toyekolaka maintenant tozokende vers l'accomplissement même oyo ya eza lokola négatif par exemple la fin du monde oh voilà l'ennemi le diable sera lié tout donc tozokende vers l'accomplissement ya makambo nango c'est le moment tolamuka biso ba chrétien lelo touti na confinement on ne sait pas après des confinement ou bien une situation ekokoya ba événement ekoki ko landana mais soki biso tozali na kati na mabondeli événement nyonso ekoya ezali ya malamu ezali ya mabe ekuti biso na prière tokobima ba vainqueur tokobima ba victorieux voilà pourquoi tozali kolamusa bandimi na mabondeli toyebi tobondelaka na biso mais lokola tokomi na suka c'est le moment ya kobondela na lolengo oyo nani tobondela te voilà prière nazosala mpona bato bazolanda kolo tika ete okumisama na yo mpe osanzolama yo nde opesi ndeko oyo occasion alanda maloba oyo père eza hasard te yango tika ndeko abénéficier na oyo ezali mapamboli na yo kimia na yo oyo ezali faveur na yo nzambe moto oyo maloba oyo ekuti ye na malade tika azala guéri oyo azali na ba inquiétude nzambe tika ete azala azwa kimia mpe azwa solution na problème na ye pamba te yo nde olobi na Matthieu 7:7 senga bakopesa yo beta bakofungula yo luka okozwa tika ndeko oyo azolanda avivre yango na kombo na Yesu tobondeli bongo amen. Ok.